Bote Nabino Nyoso, Oyo Bozali Kolanda, émission Nabino, vérité ou réalité dans l'église. Lelo, Tokolobela, phénomène, panneau publicitaire, affiche, banderole. Parce que, te belé, balobi, tozo comprendre, serviteur de Dieu est commis le coup la propagande, ya député ou comment, pour les Canara, on a rompu mon boye. Au petit panneau publicitaire, il y a moins de biso na cadre, il y a réalité, paix, vérité. Totambolaki pour na roluka ko kundola. Avant de côté la rubrique, il y a invité na biso, grande équipe, mobile, il y a presse, il y a Hop Info, multiservice. Bazalaki wana toujours nenge bandima. Ko produire, ko soutenir, ko accompagner biso na action nyonso o tozana yango. Voilà pourquoi na tiki bino ensemble to découvrir partout na kati ya ville ya Kinshasa, bandeko na toutes les 24 communes to découvrir yango ensemble. J'imagine la grâce que tu m'as fait de te connaître. Moi qui étais pécheur, tu mourus pour moi. Quand je regarde le prix que tu as payé sur la croix, moi qui étais sans abri, tu m'as racheté, oh. Jésus, ton amour est si fort, à qui te comparer? Qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Mon vœu le plus ardent, c'est d'être auprès de toi, car tu es tout pour moi. Tes œuvres sont grandes, tes pensées sont profondes, qui pouvaient changer ma vie, qui pouvaient sauver mon âme. Soki oteya nde naziki na moto ya libela, kasi bolingo na yo ekangoli ngai lelo nayembi. Jésus, ton amour est si fort, à qui te comparer? M'aimer comme toi, Seigneur. Mon vœu le plus ardent, c'est d'être auprès de toi, car tu es tout pour moi. Comment te remercier pour ton amour, Seigneur? Tu m'as ramassé du néant, tu as fait de moi ton enfant. Comment te remercier pour ta fidélité? Tu accomplis toutes tes promesses, nul n'est comme toi. Jésus, ton amour est si fort, à qui te comparer? Qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Mon vœu le plus ardent, c'est d'être auprès de toi,
à qui te comparer? Qui peut m'aimer comme toi? Seigneur, mon vœu le plus ardent, c'est d'être près de toi, car tu es tout pour mon moi. vœu le plus ardent. Oh Seigneur, Car tu es tout, osaya motema nanga, comme la peine na yo. car tu es tout, Oh, le désir de mon cœur. Oh oui, Seigneur. car tu es tout pour moi. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia, Alléluia. Maranatha, il revient bientôt. Jésus a dit, je m'en vais au Père pour préparer une place éternelle. Je reviendrai pour vous prendre. Telle est notre espérance en l'agneau. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia, Alléluia. Maranatha, il revient bientôt. Osentir yango na kati ya Canada, Afrique du Sud, na Russie, partout bozolanda vérité ou réalité dans l'église. Tokomi wapi? Mingi ya koloba eza vraiment te toza wana kaka pona kokundo la vérité, mais na oyo nyonso totali lokola vérité ou réalité dans l'église tokoki kotikala kaka na kati ya plateau te, tokotaka partout. Tozo balancer sikoyo rubrique ya invité na biso oyo to pompa ki pe ba question to découvrir hier ensemble pasteur Abdou Mandefo. Otela bino nyonso bandeko oyo boza ebele liboso ya ba machine na bino ya kolanda émission oyo bozo sepela na yango vérité ou réalité dans l'église. Ndenge kaka na kati ya plateau na uta koyebisa bino ke lelo tozolobela phénomène oyo ya ba panneau publicitaire na ba affiche ndenge bouti komona na kati ya ville oyo ya Kinshasa comment ba coin nyonso eza pollué na ba affiche na ba panneau publicitaire na ba CCC batu mususu bazoloba keza normal esengeli moto na nzambe oyo aza pasteur apôtre responsable ya église elongi na ye ezala po e préciser biso programme toza na yango ba mususu pe balobi ke non eza malamu te esengeli kombo ya Yesu ekumisama. Voilà pourquoi lokola réalité ou vérité dans l'église toza wana kaka pona ko poser ba fondement parce que ba vérité eza ebele te, vérité eza moko Jésus-Christ de Nazareth. Pona ko gagner temps toza na invité na biso pasteur Abdou Mandefo yende tolingi to partager na ye par rapport ya makambo oyo tozolobela phénomène affiche et panneau publicitaire na kati ya église ya Nkolo. Bonjour pasteur. Bonjour Ndeko Molina. Ok, merci beaucoup pasteur. Si je na biso tozolobela lelo ezali phénomène affiche panneau publicitaire na kati église. Lokola pasteur lecture nini ozosala par rapport ya makambo wana nyonso? Ndeko ya liboso na koyebisa ete sengeli ekamwisa biso te parce que Nkolo asilaki koprédire makambo wana nyonso na boye bandeko bazotya bapano publicitaire na bafiche ezali mpo balakisa marchandise donc baza bacommerçant alors po oteka malamu ipo bilakisa malamu
parce que tomoni bantoma ntango bateyaki sango malamu balobaki ntango wana fiche ezalaki te me balingaki ata moke te bango bamilakisa ata nzambe asali miracle na nzela na bango balingaki bamona bango te donc lokola balingi bamimonisa epai na bato tozomona yango normal peut-être ntango tokokontinue komona na bible déjà nkolo asili ekolobela ntina etali mambo wana peut-être à la longue tokomona yango. Merci beaucoup, Pasteur Abdo. Mais au lobby, le très important. Les loyaux, monde est évolué. Attends, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Bazalaki, mais technologie avancée, même le rôle à l'éloté, n'engé tozan internet, tozan l'élo na ba traitement, ba Photoshop, comment au coquille, comment on a un anormal. Yo kanisi Bible lobby, tu sais, la Bible les a transcendé l'époque non so. Bible les a transcendé même makambo ko na sima. Nzambe a prévoir que nyonso wana. Ozomona. Na peso exemple moko simple. Bantoma nyonso topé ba prophète nyonso ba sakolaki avant kolo aya balukaki ba mona lobiko oyo na tango so ko bénéficier nango lelo oyo mais nzambe pesa bango eza pona bango te. Donc Bible est posé ba fondement. Tu vois? Et sengeli toyeba toza basé sur quel fondement? Même si nous allons faire des adaptations, l'adaptation est-ce que ça n'a plus besoin de la Bible? Est-ce que la Bible permet de faire l'adaptation? La Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est qui inspirée une seule fois pour toutes. Donc, la Bible donc, inspiration. Non. Donc, le texte qu'on a Éphésiens chapitre 2, verset 20, étant édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Bible était lingomba et tongami likolo ya bantoma, fondement ya bantoma pe ya ba prophète. Yesu Christ est libanga ya moboko. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 3 Paul a l'objet de bateau bazali kotonga. Il faut pas y balengi bazali kotonga. Ba changer fondement. Mais l'autre zomona en dehors il y a adaptation, en dehors il y a amélioration, bateau va changer même fondement. Donc le problème est même plus crucial que l'autre zomona visiblement parce que déjà fondement bateau balongo li batie fondement na bango moko. Fondement comme papa pasteur, fondement comme maman. Il y a que l'autre comme na première dame de l'église. Oh, tu vois un peu. Donc, fondé comme pasteur, l'homme de Dieu, on dit que l'autre comme homme Dieu, homme incontournable. Oui, bien, c'est quoi l'obani? Mais permettez, pasteur, la habité Makambo Zolobame, émission na biseza vérité ou réalité. Par rapport à la réalité, autozomuna na kati ya bili ya Kinshasa, est-ce que yebi keza na bato na Nzambe o Nzambe a élevé na kati ya mboka na biso? Mais si ce ministère est mata, mais pour que Batouba yeba que no wana eza prophète tel, prophétesse tel, mabe eza wapi pasteur, ce qui que non tout ça ici croisade moko programme moko, le rôle a yende responsable, yende mukolo église, to tche elongi na ye tout simplement to inviter batou. Oui voilà banto ba benga ngoni, Paul a benga ngoni 20 gloire. Lokuma mokili. Biso toza na gloire. Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis Bible était tokorena Christ elongo. Mais bango bazonga korene siko. Ozomona. Donc komi tombola, kotombola mutu, le sikete ba tombola comme Jésus Christ. Donc esa vraie gloire, esa na tina mon côté. Est-ce que naza na posa batu ba mona elongi na ngai po ba ko assister na programme moko boya prière. Permettez pasteur, ba église est commis ébélé. Mais na yebité bandeko bozolanda toza na posa matoye ba mais tozo mona kuna bazobela Yesu. Côté bazobela Yesu, balobi côté église les racheter, côté mususo les perdus, côté mususo les sans précieux. Mais si ko tant to tie photo ya pasteur ezola kisageno oyo aza pasteur ya église na biso. Ndeko mto tuna mituna melimbi sanga muke. Siko tant to tie pasteur elongi ya pasteur tote ya pasteur be tote ya Yesu. Siko elongi Yesu eza wapi? Non. Ego uta wapi? Mais lelo yango kasi na lobby ezala ba pasteur mususu oyo bazomi la kisageza na makasi na bangote. Net dernièrement na monaki affiche ya révérend apôtre Barouti, il est vraiment zola kisagaza mosali ya kolo parce que tout le monde a dit photo na yemu pandi et puis photo ya Yesu net na kawana mabeza. Wana za n'importe quoi. D'abord n'époque à Yesu. Photo ya Yesu. N'époque à Yesu photo ezala kiti. Tout le monde. Nana quand Yesu photo. Yesu wana upi. Wana za démon. Est-ce qu'on a za Yesu? Ah. Yesu azala ki bongo. Nana mona ki Yesu.
totanga na tozonga na Bible. Exode chapitre 20. Nati netali ba image o bato bazali kosala. Liboso to bando critiquer ba catholique, n'est-ce pas? Que bazo sala ba image tout ça, mais ce que to komi pire que ba catholique. Exode 20 elobi nini? Mobe konzamba pesa ke pa na Moïse. Abi boy. Na kotango na lombango. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Tu ne te feras point d'image taillée. Alors bien, d'image taillée. Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la mer. C'est pour vous savez, donc ça la image veut tout ça image. Ça m'a lui tout ça représentation mon côté. Et ça la bilo que ça likolo a wanase. Et ça la bilo que ça nase. So quand ni photo pour qu'on se souvienne non c'est notre problème. Mais ce qu'on dit photo loko la image batuba adorakayo. Bacha na banda kuna ba ça pasteur, ba yo kuta na ndako na yo photo na ngai. On est comme idolâtrie. Vous comprenez? Donc tout ça la pose. Et puis la Bible dit en plus mon frère. La Bible dit ceci que nous marchons par la vue, par la foi plutôt et non par la vue. Tu vois un peu? Comment on a ce lien qu'on a battu tout le monde à photo na ye. Les actes na kondima. Tu vois? Parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Au Kangaye photo ni. Vraiment bandeko balandi, il y a émission nabiso réalité ou vérité dans l'église. Toujours découvrir la vérité ensemble. Nga naza surpris ndenge mo na bino ya koyoka ke Yesu oyo to yebi banda kala to chaka na banda ko na biso yete Yesu. Toujours continuer toujours à redécouvrir la vérité. Mais maintenant, pasteur, malgré au lobby, tu comprends. Mais tous allons un peu réalistes par rapport il y a évolution, il y a monde qui est parce que ce qui n'est pas le lobby qui est en campagne. Banderole, le dans les lieu public, tu rechates pancarte, panneau publicitaire, tu rechates mais tu sais si moi badge yamke. Tutie elongia pasteur mabe ezawaki. Oui, tant aux oloba, moli mo santo eko socialiser na likambo. Oui, même makambo to loba na kalezalaki. Bible il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais yo uti ko loba ke na tango kala technologie ba côté oui, technologie a évolué. OK. Mais réalité ezalaki. Par exemple, Paul a été un aéropage. Paul aza koloba na mi pekisa kite côté abino sangomala mo kati na bandaku pe na public. Vous monde. Pour la salaki ba fiche ni pour abenda bat. Tu vois, on se ensemble zalaki kati na Paul on est bandé ko attirer bat. Est-ce que Paul azaki na tinete ba moni longi na yo? C'est pourquoi moni ba potre wana nyonso même si mako kwa maloba na nzambe ba bandé ko recommander ba tepa nani et pas yankolo. Ba bandé ko limo bango moko. Jean-Baptiste azaki grâce ya ko introduire nkolo. Alobi ya matanga sanini na kita. Ba mona e kasi ba mona ngati. Vous comprenez? Donc, on a des déviations et puis des conséquences d'apostasie et des conséquences d'égarement. La Bible dit, nous devons. Comment? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous avons homme de Dieu au bazar élevé. Nous avons parce que on a fait des accompagnements qui s'abattent et belé quand na lingomba. 2 Corinthiens chapitre 11 pour le Bible. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Frère, tu as parlé de Photoshop tout à l'heure là. Ouais. Bah lambio, bah bongisio bien, bah tu as mascarade, bah tu as ingrédients nyonso. Maintenant, wapi simplicité par rapport au regard ya Christ. Panton ba yebana ki lokola batu moko bazar simple. Et c'est que tu prêcher évangile na nini na simplicité. Est-ce que tu as ça la concours ya beauté? Est-ce que tu as ça la concours ya ba image? Ko ba yeba yono wana se ba image amana ma che ba image amabe? Non. Ce qui est important c'est que l'évangile de Christ soit n'a pas ce exemple moko simple bien que bazan la vérité. Batemo Jehova bate yaka awa batambola babalaba na bango na bino banani baganya ba ame belé. Bazo gagner na ba ame bino bozote ya. Est-ce que bachaka ba fiche? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Tu vois que les gens sont malades. Tu vois un peu. Les gens sont malades. Les gens sont malades.
ils sont prêts à inventer même des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Donc, Tolongwe n'a simplicité évangile, Toche Oyabiso, évangile Nabiso. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je suis désolé. Ah, Bandeko, vérité ou réalité dans l'église. Car là, depuis 2000, tout le monde a des photos, traitement dans le côté. Mais lelo na 2014, tout ça surpris. La vérité n'est pas kundula. Ndeko toyambi ayebisa biso ke panneau publicitaire affiche pour annoncer programme moko soki bochelongi ya pasteur eza mabe. Yango ndezo sala malelo ndenge touti komona. Mais sikoyo nazo insister toujours. Nayebi te excuser pasteur peut-être yo zobuka yango po gloire oyo bandeko na biso bazana yango yo nano komi na ba niveau wana te parce que lelo so neti to kena limité na pesi mbote pe passant le révérend apôtre Léopold Mutombo ba plans au sala wana comment siko batu ba koyeba ke nzamba zana yeso ki ba fiche ezate en fait naza wana pona kolobela tinetali batu te tozana pona kolobela na ba fait réel juste exemple na pesi po omona ke na mboka na biso pe ba vrai prophète bazali bazo sala ba plein ba déviation à batu par rapport à la parole de Dieu. La Bible me dit que tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Bazo sala ba fiche wana po ba attirer attention à batu vis-à-vis na bango et non pas pour présenter Christ. Nous avons démontré tout à l'heure. C'est pas Moutalingo présenter Christ, il n'a pas besoin à tiaba tapage. Frère, et c'est quand onction est ali, l'onction attire. Au ça la campagne publicitaire, frère, c'est normal. Quand vous avez une élection, ah, yo mona kinenge ba fiche ça la magi. OK. Ils ne sont pas différents. C'est vrai. Oui, on ne se pas dans les mots. Et en plus, ce qu'il faut savoir c'est quoi? Nous devons tout examiner en fonction de la parole de Dieu. Ce qui mouta sali miracle. Je reprends leurs mots. La miracle. Ce qui m'a sali miracle, Bible dit ata quoi ici mo ekiti na se. Ce qui na moni etamboli na ye, bambumane zali ko longo banate na parole ya Nzambe, na ye na miracle na obaka bango libanda. Donc miracle comme ça motuta, obi ke Satan na sala miracle. Obende to zabo Satan yo okim. Obi ka zana nguya. Donc eza elemba koyeba mosali na Nzambe eza miracle te. Je suis désolé. Ezali Matthieu azoteya eza na Bible tout ça na Bible te. Ça c'est un. De deux, Matthieu azoteya bino, d'accord? Est-ce que eza conforme na maloba Nzambe? Tout ça conforme na maloba Nzambe te. Lelo o bandimi bakomi yaka to détruire boy bakei, yaka to sala boy bakei. Mais banda ko détruire biloko ngo pe zala détruire te. Finalement il y a un problème. Soit to détruire mabe, soit lisumu batu trouver une solution nango te. Or la seule solution pour la lisumu eza Jésus-Christ de Nazareth, pas un homme. Merci beaucoup, pasteur Bandeko. Il y a vérité ou réalité dans l'église. Tozo koba toujours na kati ya mituna parce que toza na posa ya koyeba vérité par rapport ya ba réalité toza na yango. Merci beaucoup, pasteur, vraiment. Na ba réponse na yo to comprendre na verset moko no bagi ke église eza bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nengo uti ko expliquer cela veut dire que ba mateya oyo ba apôtre batiki yango wana nde esengeli biso to continuer qu'observer. Tout à fait. Mais si on a continuer toujours quoi insister par rapport ya ba réalité ndenge za lelo ba komba mamangomba ekomi ebele neti soyi toza na campagne to bimi to inviter batu to tie photo ya pasteur na poser une question na reposer yango lisusu po o meka un peu ko comprendre parce que bandeko bazolanda biso ebele na ba point de vue na yo baza troublé. Sikoyo okoyo répondre nini pona ndeko yo soki neti alingi inviter batu alati badge ya pasteur po batu bayeba ke non parce que oyebi ke za na batu mususu soki neti yo boye oyebani na yo te otie o matinée biblique otoni batu baroya te mais batala kaka soki bamoni couple apostolique papa et maman olanga batu ebele baroya. Pourquoi? Parce que bayebi ke bazwa basala nzambo bazwa na nguya ozomona. Donc eza justement ba stratégie moko oyo eza ko accompagner évangile bandeko mabe eza wapi wala siko tolanda yesu be tolanda batu. Non mais tozoni connaître grâce bazwa na yango po ba miracle ezosala mana mona erreur tosala. Même si batu oyo ba bengwi, tu vois, tellement basala combo
les gens voient seulement leur nom, ils ne voient pas degré à égarement au bâton de commune. Donc le peuple est aveugle, tu vois un peu. Donc, et donc, les hommes tués, ils ont fait l'église n'a pas été pour nani. Mais parce que tokokolo bakena tango wana Yesu ebandaki nanu mukie mais sango malamu ezokende yango lelo tokomi na man caché résurrection ezolakisa bama ke Yesu azoteya mananene ya bien, c'est-à-dire eza ba boutique eza ba entreprise na bango munda mutaza na entreprise na so koti kuna chef wa liboso eza papa pasteur simana ye mama pasteur. Mais permettez pasteur oyebi ke nzambe aza nzambe ya ordre mais na kati église nyonso ko eza na mutu moko aza élevé eza na ordre te leki molimo au centre na ordre. On doit comprendre rango. Il n'y a pas un ordre qui est plus ordonné que le Saint-Esprit. C'est la vérité. Donc, et en plus, en plus, l'ongola papa na maman, bango nyonso bazo préparer ba na bona nkoko. Donc, eza ba héritage familial. Donc, eza ngo ba église te. Vous avez tango ba Paul bateyaki alobi akomeli bandeko ya Corinthe. Est-ce que yoka kuna na kati man caché bien quoi que ce soit? Église ezalaki dénommée en fonction ya mboka oyo église ezwami. Les bandeko sangana na bandaku. C'était les églises de maison. Donc il disait bo pesa bandeko bazami na ndaku ya ndeko songolo mbote. Bandeko ça pas occasion dans Acte chapitre 20 ya côté à peine à libanda. Mais mingi bandeko ça a édifié kat na bandaku. Mais ils avaient des actions en public. Si vous avez une dénomination de l'époque. Dénomination de l'église. Permettez, pasteur. Bandeko, boyoki, réponse ya pasteur. Zala clair. Namakambo uti olobasiko parce que eux ont vérité ou réalité dans l'église. Donc, si je comprends bien, na Bible nengo uti koloba ba église et bandeko zana ba kombo ya ba ville. Et on est biso boy par exemple tozana Kinshasa, toloba ni une église de Kinshasa. Bandeko nyonso baza kosereni na Kinshasa, ils font partie de l'église de Kinshasa. Quel que soit ici Kazwami. Vous avez mon. Mais le rôle de Kinshasa c'est munene. Tu vois, ba baza masina na ndaku par exemple ya ndeko songolo, baza bandeko ya assemblée ya masina. Tu vois un peu. Tokoke luka midi à 14h. Na toutes nos questions. Nenga uti koloba pasteur. Poto yeba keno toza na assemblée ya masina. Mais sengeli pe toza na moi référence moko par exemple ceux qui neti yo za pasteur na ngana masina. Mais tant que tu as des limité, il no na zana église ya masina mais pas ya pasteur Abdon parce que tant que tu as déjà pasteur Abdon la kisa yende mutu azawana lokola mukonzi azo diriger sika tozali comment yo sikoyo omoni sikoyo tokomi kozwa ba souci ya biso tokongo tyango kwa ba souci ya Christ bao baza ya nzambe Bible lo bien le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et si nous sommes basali, atozana samai, atozana kinsuna, comment on appelle la kinsuka, atozana maluek, atozana web. Si tu es de Christ, Christ a sanini a ebio. Ça c'est l'église corps. Mais maintenant, yo koye bandenge nini ke bao baza ko sambe na sol basamba na sol. Et si nous sommes dans basali, ba yeba na mbuma na bango. Na ça a besoin ko afficher dénomination mon côté. Tu vois? Na ça a besoin parce que ceux qui sont de Christ, ba koye ba bango na nini na ba. Et le Seigneur dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leur fruit. La dénomination c'est qu'on l'a dit dans l'histoire de la Bible. Tant l'église est bandit dans Acte chapitre 2. L'église moi est na combo exacté. Et où tu vois musico? Mais où tu na na paganisation non? Et combo liboso dans catholicisme romain. Et bandit wana. Ami balé protestantisme. Si ceux qui parcourir la Bible te remonte église catholique et église protestante. Exact. Catholique veut dire universel, mais c'est pas le catholicisme romain. Le catholicisme romain est une invention il y a empereur Constantin. Oh. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique qui est universelle. C'est deux choses différentes. Vous avez donc, dénomination, maman, il y a un catholique qui est l'église mère. Pas ça la raison. Maison mère. Et puis, les gens aussi ont vérifié. On a la pratique catholique. Par exemple, il y a des chapelets, il y a des sultans, tu vois un peu, il y a des évêques généraux, tu vois, il y a des catholiques. Il y a des catholiques. Donc, critiquer les catholiques comme les amouqués. Vous avez donc c'est spirituel tout ça. Tout ça dans l'époque où l'homme impie a zako salane en sakanate. Permettez pasteur tozo chité déjà une émission na biso mais na yebi que émission a suivi partout na kati ya Canada, na kati ya Afrique du Sud, na kati ya Russie parce que Congolais à côté partout. Mais laissez-moi prendre un peu la place d'un homme de Dieu au azolanda biso na ndako. On a retourné, qui te prend pour qui?
parce que oyo nyonso to mesana ko sala yo di kumba la moko lingi o renverser yango. Je me prends pour un logo mon côté. Je suis un disciple du Seigneur. Regarde. Au moni 2 Corinthiens chapitre 4. Le lobby to chité non. Ouais. Tu retends rapidement. Tu retends mais en plus de ça, on a besoin il y a débat. Tu vois, la Bible dit qu'il faut réfuter les contradicteurs. On a posé au la Bible, même dans le cadre de mission, on a contreté. On a convoqué nous sur un élément, argument, oyo. Verset 3-4. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Batubaza aveuglé, Batubaza voilé. C'est ça notre souci. Pour Moutou, allons la voile à Rokene na campus T. Pour Moutou, allons la voile à Kene institut biblique T. Pour Moutou, allons la voile à Kene école théologique T. Pour Moutou, allons la voile, il faut écouter en Jésus Christ. Il faut y avoir la vérité. Oh, vérité c'est Jésus, c'est pas un homme, c'est pas une église quelconque. Je suis désolé. Dans écouter en Jésus, les sanini et quoi. Parce que Batubaza aveuglé. Moi, il y a mon gloire et évangile à Christ et athée. Il y a un évangile à Christ comme il bat. Évangile à Christ comme une entreprise. Tu vois un peu, les gens qui ont aussi Paul, c'est Paul, tu as l'église qui a Paul pour reconnaître l'église. Tu vois, église et pengui. To pengui musika, les gens qui ont luki mokili. Église dans mokili, to moni en côté. Mais to luki mokili, l'église, to kuti en mokili, côté quatre l'église. Vous savez, tu vois, ça n'a pas marqué l'église. C'est vrai, hein? C'est la réalité. Loba, ce que ça a donc, vous savez que les foot, ça va tout mbongo pour la délivrance quatre l'église. Vous savez que les gens qui ont inventé l'offrande quatre l'église. Il y a qu'à sceller promesse. Il y a qu'à salaboyer. Donc bref, les gens sont malades. Permettez, pasteur, avant peut-être dernière question, au lobby logo moko wana nazo zongela kaka na maloba na yo po na kolakisa yo ke oza trop pressé à condamner moyebi te makambo nini ozo salama. Pourquoi? Parce que au lobby que non esengeli balakisa batu Yesu. Maintenant na koyebisa dernièrement na terrain à Sainte-Thérèse. Pasteur, apôtre Alpha Lushima, après avoir prêché dans Wabengi, ezalaki na plus de 1000 personnes au bayaki liboso, bayambaki nkolo Yesu, ayebisi bango nkolo Yesu, nkolo Yesu. Nandimi yo lelo, kota na bomo inanga, banda lelo, batu ba réciter Yesu kati na bango, ba fruit ya nengwana moko yebisanga ke bazo mema batu te pa ya Yesu malgré bazo tia ba fiche. Bon, je m'excuse. Hein, là, il y a pas de réalité, la vérité, autozo découvrir la il faut vérifier ce qu'on vit à Batouana et comment ils ont évolué. Non, on a point dans les alliés, au lobaï que non, baza élevé, mais bazo présenté Batouye Stouté. Il y a plus de 1000 personnes, ba réciter à haute voix, Koloyes, Nayambi Olelo. Mais puissance évangile, il y a là. Bible ezoye bisangai hein tango poyera teisa ngo malamu Bible bi batumite mesimbami mutu ba proposer mutu Yesu te yango monu moni lelo mutu ayambi Yesu lo batikine Yesu ba yambi Yesu na mutu mais na mutema te bien yambi Yesu na likolo mais na mutema te. La Bible dit ils eurent le cœur vivement touché pe batuni to sala nini tu vois problème ezoute pa ina mutu ye moko amoni ke naza vide aloba na Nzambe fongoli ngai ebimisi bolumbu na ngai tikana yamba Yesu Kristo Yesu aza marchandise poto proposer mutu Yesu ba proposer mutu Yesu te il faut mutu ye moko asima aloba Nzambe abongola motema yango na bato abongola mitema te parce que Yesu a mandia te Yesu bato bazolanda ye abisi bango abisi Pierre abi bango bake bo bino bokende te to comment on landa Yesu ba bondela bato Yesu abondela mutu te obi pour landa Yesu il faut porter sa croix. Il faut payer le prix. Oui, bien, nous avons un Jésus tolérant. Voilà Yesu yangate, Yesu a Bible. Tu vois un peu. Et moi, on a moutaye na Yesu ati kindumba te. Bozo zwana ba dim ya bandumba bo bon la mitema. Ba chel, bazo te bazana balabala. Ba chel na balabala, obi ngana zo akadim ya ba chel. Frère, toza wapi? Yesu wapi? Le problème c'est que les gens ne connaissent pas Jésus. Ba yebi Yesu te. C'est pas une prétention, c'est pas orgueillité. Je ne suis qu'un simple disciple. Tu vois un peu. Donc le Seigneur fait son travail. À partir de mais vraiment, apparemment, la vérité, que tu coquille,
proposer Yesu te par là ce qui toza clair pour a tozo bon meloko moko te donc prière il y a récitation eza mabe po muta yamba Yesu na peso exemple c'est pas pour me vanter na peso témoignage na ngai nga zaka témoin je vais vana yamba Yesu tu vois donc je me disais que soit na côté une église muto pas tellement au terrain azati parce que nazaki na connaissance na ke na l'église na tangi kombote na bombi na yamba Yesu na fanda na ban muto proposer ngate ngamona mona ke naza muta naza pamba na lela ki liboso Yesu na sema koyoka mateya o bateya ki sur Onésime tu vois o azala ki inutile a komi utile ozolanda a proposer nga Yesu te yango na bato yamba Yesu provisoirement ozomona yoki ne proposer Yesu pas na mutu non non aussi ton Dieu est mort et c'est le mien nzabe nango to ebiete so ke na kogumba meleke okuna na se na ndako na kuku to ebite maintenant ton Dieu est mort tu vas l'essayer comment est-ce nzambe essayer kai donc il ne sait pas pour essayer. Vérité ou réalité dans l'église, te lobaki yango te kolobela nyonso sauf rien. Pourquoi? Parce que tozana posa mutu na mutu ayeba eloko nini ye alingi. Mais nayebi ke ozalaki d'accord te. Bandeko ebele pe baza d'accord te na yo pasteur par rapport ya makambo nyonso lobi. Mais moi mukie waneza lecture nga nazo sala na makambo nyonso to sololi bakoki kozala d'accord na yo oyo bazalaki na kati ya ba pratique wana kolata photo ya pasteur sikoyo oyo o bouleversé na moins 2 minutes oyo okoki koyebisa bango nini na kokota kutu na profondeur te ya ba fiche hein déjà ba fiche yango moko ça c'est la forme so to koti siko na fond na contenu ya makambo bazotia na ba fiche on montre que c'est grave. Oh, le mystère de l'échelle. Bah, pourquoi nous inventer là, mystère il y a quoi inventer. Tu vois un peu. Bah, on va ça toucher. Bah, on va ça dans la question. On est là pour aider le peuple des yeux. Alors, ça numéro, c'est pas un problème. Bah, pour le cas, tu okuta na tokosola. Oh, moni pe kaza na vie contraire. Ako benga ngai to okuta to sanini tokosola. Vous au monde. Mais tu es limité manabino ndengezali. Hein? Le Seigneur nous gardera. Voilà, mon professeur numéro. 081 57 35 220. Donc pour na bandeko yo boza na mboka libanda na Cameroun na Canada bobeti code ya RDC za 00243 et puis tokei mbala moko 81 57 35 220. OK. Bandeko ndenge kaka tuute koyebisa bino vérité ou réalité dans l'église ezawana pona ko dénoncer, tozo critiquer te, tant ozo dénoncer ezalande prouver na makomi ya Nzambe. Ndenge na uta ko yebisa bino lelo to sololi na pasteur Abdon na tina o etali phénomène affiche. Bandeko na yebi ke ba question eza ebele apesi numéro na ye soki pe yo oza na point de vue moko contraire numéro na biso vérité ou réalité dans l'église yangwana okoki kobenga biso kokomela biso. L'essentiel est que oh toyoki lelo mutu na mutu asala choix na ye soko moni ko continuer na okaka na kati ya ba pratique ya ba réalité po yango ne mutu zo sepelisa biso ozala yo libre mais soki po moni que ah malgré ba réalité wana ezalaki vérité te yo moko sala choix na yo awa ba yebisi biso que prière ya de retour sur ce plateau, vérité ou réalité dans l'église. Toba Kisanine, la salle qui est fort, il y a qu'à défendre bino ba révérend, ba chipap, ba bishop. Mais pasteur a posé ba fondement. Toloba Lissoussounine, vérité ou réalité dans l'église. Yo pe pasteur, mon dini. Oyo ozolanda biso oza d'accord te na oyo ndeko auti koloba okoki kobenga opposer question na 00243 81 57 35 220 na bandeli 00243 81 57 35 220 wana okozwa pasteur Abdon Mandefo oyo azalaki invité ya élément na biso oyo tosali lelo sur
phénomène banderole, affiche, panneau publicitaire, oyo to découvrir ensemble to moni ba réalité ndenge nini ezali ko polluer na kati ya ville ya Kinshasa. Vérité ou réalité to découvrir yango ensemble mutu na mutu ami ponela oyo ya ye. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na Russie, to penser na Malemboma, na Afrique du Sud to saluer maman na Jennifer Melunkesi, vraiment na Canada to bosanité les deux jumelles Gradi na Glody Mayandu, vraiment bendele ekoyate tozawana toujours pona kosunga bana na Nzambe. Et to bosani pe lisusu te ko remercier grande équipe ya presse mobile ya Hope Info Multiservice oyo ezawana pona ko accompagner vérité ou réalité dans l'église partout. Bango baza déterminé parce que basala ba musala moko ya qualité. Même na mangengenge bomoni totamboli na bango na toutes les 24 communes bazawana pour que basunga biso tozala malamu liboso na bino la réalisation ya kitoko yope ozana ba manifestation ozana posa ya couverture médiatique okoko benga na numéro wana okokota contact na bandeko ya Hope Info Multiservice bazawana vraiment pona ko satisfaire biso ko répondre na ba besoin na biso nyonso mingi ya koloba ezate ba critique na bino ba proposition ya ba sujet botindi na numéro na biso wana. Ciao.